babi mokili eza makambo ebele toyeba nzambe cercueil eza kilo luka bato baomemela yo donc kozala bien na bato nzambe na comprendre ke kozala pembeni ya mosala ya nzambe koyeba mpe nzambe liloba na ye eza pasi eza bitumba na comprendre yango lelo parce que liboso kutu ezalaki nango boye te bato banda omenase na modele oyo te sikoyo ekomi mpena grave na bato boliaka bovandaka na bango bakomi kokonga baboma yo makambo ezobima mpe kobima naye kocomprendre yango sikoyo ke ezali nde makambo ya satan donc ndoki azosala ke na père de foi na ngai okokanga te kozala na moto akabudiwalesa eza pasi bosisango dani bokombe tsunami nazalaka bien depuis déjà mwana mokonzi donc nga na bino différence eza mosika baoyo bayebi kwa poto esangisi biso tozala bien lobi toyebi te ouais bosi